qui ça la Brazzaville. Bolinga, bolinga te, tokobina doucement. 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 Na fandi trop na mikili ya bapaya. Na mona rambo na ba vidéo et c'est là nga mongo na ya ko palper. Pour la pote déjà pensionné. Ah, petit ça c'est pension mondele. Donc na koza na vandi awa mondele au futa. Na suis pension mondele. Oh yo monte ya kilo pension mondele. Ah, si on a na vandi ça masolo, comment on est na frappe, force de frappe. Ça calme. Mon théâtre étant Koloma Boke, Koloma Solo. N'a pas là pour ma petit. Pas ça la continuité et non recouviter. Ok? Ok. Donc maintenant on sait la théâtre, ma banque est alien, là c'est bon. Mais là on a remarqué mingi, n'a pas pièce, dans le monde on va traiter des sujets malamment. Ma pièce est bien dans le monde. Si j'ai mon corps, vous savez, en pièce. Quand on a bêti et l'or, on a vu ici, ici, dans un musée, on a vu Nenga Jouaka, on a vu Nenga Nini, pas comme dans le rôle. On a toujours, dans moi là. On a vu Nenga Tourbet, à jet de scène, des fois. Un grand comédien. Ayo Fassima Nangabo. Wana nzambe kaka ça aussi ngai malgré to kabwana lena metendeka za ba polémique ba tuko te na ndika propre na ndika famille mutam na ko na ye mais to ça la bisoka au moins tant que salami. OK. Na bengisi malamu yaki. OK. Voilà. Mais quand même la carte groupe sans souci de vous akawana organigramme ta kandeni qui était le chef alors après chef d'Aina Zaina. Sikoyo et ça là automatique. Donc, le reste du groupe sans souci. Bacté, Malamo, Benga, sans aussi président, vice-président. Oh, voilà, tant qu'on a eu parlé mon système. Pardon? Tant qu'on a parlé mon système. Ah, là, voilà. Là, vous avez parlé mon nom, Machako. Donc, après, vous avez parlé de Machako, mon nom. C'est vrai ou faux? C'était pas Jean Moutassa Koufa. Namona ba mutu ndenge baya. Ba mutu. Ndenge ba. Beaucoup ndanga on a la bomo ina koloba. Oyo vieux béton. Ba kunda tango za bomo. Elaxini. Bongo banda 70 ans na bana musalo tisi on a kaka. Penzo to makasi. Pena bina ko beta baleki nyozo bigogo. Bolinga bolinga te. Toko bina dusema. Bolinga bo. Mushwa edingwe. Boye kende bosa boti na nenga bimaka même na zwa ki na kose na meme na groupe nzoi na PC na changer pe combo comme ça qui papa démon. OK. Babi démon na radio aussi matin na pied sans souci. Moi la famille na ngai. OK. Oh, comme na vie comme sans souci. Oh. Comme na PC combo wana. To kapé ke yo pe mutu osala ANTPC, Association nationale des théâtres populaires cinéma. Non, s'il vous plaît. Eza maram oyo. C'est mon frère, c'est polémique. C'est polémique na yoka. Likanisi vous t'avez pas mutu moko, ba zu likanisi. Na kepa de kona masumu na yebisie. A sepe na likanisi wana appuyer. Ah, samu masumu ndepe ngausa na ngote. So aboyaki ngausa te. Pas passer elongi logo la bio. Voilà, bon, voilà, tiquité ton Mama, if Ipa. Love is crazy, love is funny. Nanyangwa sala masumu tera mokili oyo atombola mosapi. Biso nyonso tutozali bata masumu yango tozoluka elongi na Nzambe. Église ya Ozana efungwami na kati ya Paris, non loin ya Gare du Nord. Église oyo ezali église ya repentance, ya kokumisa Nzambe, église ya combat, ya ba prière ya autorité pona ko bengana monguna mingi pona ba oyo batambola partout, baluka ba délivrance ba bikate boyeba ete
na kati ya Ozana bokobika toujours. Ozana besoin ya intermédiaire te pona ko mona papa Moïse. Chaque dimanche après culte bokobanda koleka ba délivrance. Pour être Bible zo koloba na biso ete zoto na biso ezali temple na Yesu. Awa na Ozana biso kaka Yesu liboso nyonso na sima. Ozana besoin de délivrance. Bosa na mokili suka nango okobika. Bato bakufa misu bakomi komona. Bato ba AVC bakomi normal. Pona ba directive nenga koya na église nenga kokoma na veiller. Contactez Maman Thérèse Matondo. Bino moko botala ba témoignage. Na umeli mingi na komela bakisi na lembaki na obaki na tiki nzamba sala mais nzambe ya papa Moïse Makoma asale linga lelo yo naza mwasi esengo business ezotambola avec paix bien aimé soki oyoki partout papa Moïse azali luka moyen olanda ye luka moyen ozali kangoli na yo batu bamonaka te bamoni na misu nanga bato batambola te batamboli na misu nanga eza kutu likambo te ke o bayebisinga ngamoko okomona pe nzambo asalelinga azape capable kosalela yo okotémoigner pe lokolanga nzamba papa Moïse bisiko zali je glorifie le nom de Dieu de notre papa Moïse Makoma nani yango azokoloba ete nzamba salaka lisusu te ndenge abandaki kosala na kala awa bato babikaka toujours nzamba za terminus Ozana eza terminus tango bokoya bokobika kaka le 31 août 2025 église Nabise fungwami na kati ya Paris Ozana na Paris chaque dimanche après culte tozana ba délivrance pe ba suivi ya tout le monde ba koleka délivrance ba problème na bino mokolo wana ekosila ba maladie incurable ekosila tous les problèmes ya bana autiste ekosila le 23 août 2025 tozali na veillée ya délivrance tokobanda na 21h tina 6h biso na bandoki bitumba na bitumba nzambe azalaka toujours elonga boya ebele église na biso fungwami nazozela bino na moto. Nous sommes dans la République démocratique du Congo. Je suis l'incombe Miran Kiamvu. Lelo tokiti na mabele ya bandal. Bana bandal nyonso partout bozali na monde entier boy bake Miran Kiamvu lelo kiti na kati ya bandal. Tozali awa na direction Inga na simalanga la si bozomona bomona bien kuna ke poulet mayo donc dendo mayo poulet mayo so za na bandal a ole poulet mayo te ole dendo mayo te donc vous avez na bandal te et puis ce qu'on a poso mais la moi vers moi mais la moi moi malili eza awa c'est Gisèle Manzela donc basi songola ta bien yaka Gisèle Manzela on jamais déci et puis na gauche na zali bongo pembeni na Yesu ni Djibu voilà nazo ya Belabino l'artiste comédien oyo 21 ans passé à Kinshasa te aza icône légende ya théâtre congolais il s'agit de Papa Lobé Kimbate que ya René a été fêté 70 ans mais sur Otalion dit maté que 70 ans ya René mbote na yo bote Mira le journaliste Mira na top nous chocolaté avec chocolaté Coco déjà 70 ans c'est 70 ans 70 plaisir d'anga moko émission oyo eko salama na mabelo ya ngai voilà na balabalo ya ngai na koli nango na petit na rombo la pese ba motete ya turo oyo ba oyo Inga voilà na sima ba oyo Mbidi voilà balabala ya Petit Molai voilà parfois Sende et puis avenue Kasavubu parfois Sende d'amona avec Mukuna fanda voilà avec Mukuna na parfois Sende voilà Kasavubu avenue Kasavubu Kasavubu mabele afanda wana voilà mais na sima biso koto tuzana
na oh ba petit na ba nikita pour wenge koto voilà ba wera ba jibe ba dol na ba bomba blaze voilà Didier Masela Fondé ba docteur Zingzong ba Ale Bwanga donc ba tout koto parce que bele ki mon ki na ndeni na lobi no ya mboka na nga mabele na ngai na monya ko Kisasa voilà ezaka Kisasa mange mbutu boye ba mbutouage bani Kinshasa na leni ko mabele ça le fait bien moi nostalgie moi pousser on le mettre que plutôt que sentiment ça le bien côté ba ça de no mayo de no oh non obi mboko ya paradis OK Kin Congo et à paradis. Qui n'est à paradis? Vous avez un mabele na yo. Mabele na nga plaisir. En tout cas, on a un parce que on répond à l'invitation na nga lelo. Voilà. So na otoma na cancelo au moko. Bolinga te. On sait bolinga qui ça la Brazzaville. Bolinga te. Tokobina doucement, bolinga te, tokobina doucement, bolinga te, tokobina doucement, bolinga te, tokobina doucement. Doucement peut côté musique côté. Doucement. Mukolo doucement zande baseri wana muyombe gota chake panzi likolo. Baseri wana Bangalfa na lokuli ba chabango passer du comme na petit nanga Freddy Mbalio Song voilà ya Freddy ba chaka bango pe la passer moko mais et ça là que yé à ça là qui cité m'appelle doucement simba mutu voilà bato peut-être bana le bazo ba pena ki masekete ouais ba mo na tata wana nango wana mais bataka maza ko yeba mona musu peut-être atali yo lelo pas y est pas qui m'a dit que Babylone ça la moins extrêmement mouqué et ça biso bien pour la banda liboso qui m'a dit que wana bana mike balite voilà ba baka ba nimi ba ko ba konzia sutelo ko e bomara bango ningisa batu na télévision avec ça il faut seka de sa façon pour jouer sur seka de yo moko au CP là voilà yo la ko tu sais pas passer elongi logo la bio voilà bon voilà tiquité ta biso total la bango na télévision hein fanda to tala bango et puis la delta et d'ailleurs télévision en couleur noir et blanc surtout ba la neck ba Thompson donc pour la télévision faut la bière au ta télévision voilà tu vas charger ma batterie pendant ce ouais donc on dit que bien pour ta télévision on dit que dans le point la télévision ça la bo kamata bokei ta batterie na mutu bokei musika pour charger pour la télévision donc bango bata icône ya mboka oyo lelo so tout ça la un peu parcours notre beta moi li solo kimbanse ke abandaka musala théâtre wapi pendani amema musala amema na musala ya théâtre bon là banda 74 hein vraiment 74 na groupe Maboke ba groupe akalawa groupe a liboso ya théâtre populaire. Bon, on a prenait des sons, la radio, les mêmes jours, les mêmes radio-diffusion. Il y a Kala, il y a Kala, voilà. OZRTT, Tongo, radio-diffusion, OZRTT Sima. On a battu OZRTT. Là, c'est la banda. Donc, il y a un comme vieux béton. Pour un commencement, j'étais là. Après, groupe Maboke, groupe Nzoy. Après groupe Nzoy, groupe Sans Souci. Après groupe Sans Souci, groupe Papa Lobé international. On intègre groupe Maboke ndengeni. On intègre na théâtre ndengeni. Nani mutazoa que dans le boko a tient dans musala théâtre. Bon, en fait, ngai
nakendaki comme preneur de son na radio diffusion oyo bana bilaka te nakemaka mosusu nakutani na likambo mosusu ntango nake comme preneur de son le même jour groupe maboka ya kosala enregistrement kuna bon acteur moko azangi vieki kwanza azangaki baye kotuna kosenga permission epai ya sero aza kolakisaka na technique na aide bango na place ya vieki kwanza na vie maboki moto ayaki donc ye menteur nanga mpenza nake mpe apienga mo eloko nasali donc moi rôle na joué puis c'était parti comme ça ndenge nakota voilà donc depuis 74 ti lelo 51 ans 51 ans de carrière. Il y a tricage. Il y a tricage. Oh, pour le bon point. On a l'homme dans la bâton sous la tricage basali. On dirait. Ah. Pendant la mona bâton nyonso. Pardon? Dans la mona bâton nyonso pour place ya promotion ça radio. Bâton sous la nani. La télé. Bâton nyonso. Bâton mon kilo mona to ba comédien nyonso. Ba comédien na koloba. OK. Na ba musicien. Pendant que vous prenez des sons, vous mettez la musique, la radio. Donc, les musiciens, Papa Rochero, Papa Franco, Nibo, Pepe Kalebe, Voloko, Nani. On tous les bon. Vous mettez la musique dans la radio. Vous avez belé, papi texte, donc belé. Donc, naïve, bien, naïve musique bien. Et puis, le théâtre, naïve, babango parti, il y a cité à la voix d'Isaïe. La radiodiffusion, en tout cas, on a tiré mon théâtre. Voilà. Autant de Maboke trop. Maboke Azakana n'est pas là. Maboke Ngaliema. Azana n'est pas une théâtre populaire. Il faut bien préciser. Ndemo yorake Maboke. Les combat. Comme on a ezali Léon Benjamin Yeya Andele Maboke. Voilà. Émission ça qui radio sketch na radio. Tellement tout ça qu'on dit trop, tout ça qu'on va combo dans côté. Donc il y a ça qu'on sexa mingi, qu'on dit qu'abango nyonso. Ce que bandi, tout benga, baboke bandi, combo tikala. Voilà. Et sengi boye bake lelo na Congo. O boyo kaka maboke. Le quoi mirankiamvu na sala ka émission na chebiso télévision claire na TNT. Émission masolo à Maboke. Donc Maboke za combo ya moto. Donc asalaka musane malamu pour la référence muto asaka théâtre ba benga na muto ya Maboke. Voilà. Donc Maboke asala musana ye malamu, c'est pourquoi tika lelo Maboke. Atika la pouvoir. Pouvoir. Pouvoir la Maboke c'est pas la. Oh donc Nicole ba Maboke lelo. Théâtre na biso pouvoir na ngota Maboke. Ça va nanga. On a des vieux béton. Là. Maintenant, belle histoire et moi là. Et puis là, quand vous l'avez noté, on se commet déjà icône Coco. Voilà. Mais au lieu de courir comme mon sera icône ngaïnde. Ah, pas bima ba ba kini ça. Ah, on te lit mon na théâtre. Tout respect. Bah et puis voilà comme ma solo. OK. C'est un respect. Même que via Solara bien, sans polémique, al boningo. Bon, mon dieu, si on a besoin de tango, passe na pesa, ouverture na fongo là pour la théâtre. On a lié à rater pas tout ça lié. Et c'est belé. Ma passe ni le cola. C'est belé. On peut ça banane ba passe ba chabi. Té. Quoi ba banane ni yo sala théâtre. Na pesa mon passe na fongo là branche à bien à boningo. Ah, ok. Et pas d'artiste. Pas tout ça qui est éparpillé. Ok. Na bandi bosso na pas tout sangana. Na banana loko nini Ascom. Oui, Ascom, oui, je vois. Équipe à football. À football. Comme dans ça là. Ok. Pas idée où t'as na mutu na sala ngo mais comme ya bisono c'est bon. Ok. Na rongo la tenganga te. Et ça il soit fort koloba. Nini sous. Oh, ça là. On dit dans nos bayo pèse. Ça tout sur la tête. Tout sur là. Na ça groupe sans souci. Ah, ok. Na tia ndeko nanga. Dans le groupe sans souci, on tout ça là quand on peut si Maréchal sans souci. Yeah, c'est mon frère. Oh là là. Et ça qui tant na biso.
na ba photo tika elembo ndenge ku maboke tika elembo na tala bango maboke komba moto guma ngobo komba moto ba sala pe makambo na bango batika elenga bibo po tango le maréchal muta okongo to biango allez groupe sans souci pas famille na c'est to kapé que yo pe muto mema penda ozo pena sans souci pena boyi ozo foulier bon ko foula c'est trop dire qu'orienter quoi aux thèmes de foula rabiso mais yo ne muto zwa ki pena ke boyi boyi kende bosa boti na nenga bimaka même na zwa ki na conseil na meme na groupe nzoi na PC na changer pe combo comme ça qui papa démon. Ok. Babi démon na radio aussi matin na pied sans souci. Moi la famille na ngai. Ok. Oh, comme na vie comme sans souci. Oh. Comme na pese combo wana. To kapé que yo pe mutu osala a interprété Association nationale des théâtres populaires cinéma. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, eza maram oyo. Asumu c'est mon frère, politique polémique na yoka. Eza vrai? Nabi abotika polémique. Ah, c'est une seule polémique. Likanisi vous t'avez pas mutu moko, bazu likanisi. Na kepa de kona masumu na yebisie. A sepe na likanisi wana appuyer. Ah, samu masumu ndepe ngausa na ngote. So aboyaki ngausa te. Tanga appuyer ngo. To vansi masolo. Lande na kana ipoto. Bon. Le reste nzambe ba. Merci na franchise pour moni. Bana lelo ngalo bakono c'est moi mais l'idée est venue à toi OK petit président masumu azui ngo appuyer ngo pe a memi ngo tolo na même le ça moi je le fais bravo président masumu mena na epo monde à théâtre faux en esprit hein faux en esprit net ya maîtriser ngo ça sera vacances. Il faut passer un coup de chapeau. Vraiment, déjà 75 ans d'âge, 58 ans de carrière. Donc, vraiment, bravo. Un président qui n'est pas ange. T'as comme monsieur Bima. Comme ange. Comme les anges. Pèse à bisou solo. Ange Neni. Prenons les anges. Ah. Oui, bah, terre. Yala fumo banza. Abombango. Comme des anges. Ange, explique c'est Outara wapi. Kombango ndeni. Ande comme René, ye ange. OK. Ah, ya moi ça makamukara elekela pe bato ya moko ha. Ndande no passe des polémiques na odingate. Faut tout ça moko. Voilà. Tant on a une initiative na expliquer que peut bien tout ça là on boy. Et ça mais tant que tu commences sans souci. Bon bah que basali star diri. Ouais. Na ba surtout na piombo te petna toi na ba bombo fifi petna na ni na wana États-Unis. Ouais. Ba chako ba nsengo pe alerza na bipen banan tout ça. Ah. Na si comprendre na mema ba na skol. Na na sens na skol. Donc na moi siko ba keba ke no lia nga tikali. Na bendi président masumu na bito ke skol. To ke kuna bon droit avec déjà budget na banque pour la groupe moko ba bibiso prochainement. OK. Ya siko tant da zongi esprit ya association yaki. Donc tu vois comme ange, na ange da bien tout boula ba bien boula kitoko. C'était parti comme ça. Nous sommes en famille. Ange président masumu na ba attendu comme no ange. Ah, yala fungo mbanza. Voilà. Nako tangi awa ba kombo moko lobi. Yo mutu mai bango na ni ba sans souci, ba ni no pesa ba sans souci lelo yo comme to changer kango. Mais yo to ibaka na kombo ya Kimbanteke. Bo kombo wana papa lobe utapi. Ok, bonne question. Tant que tu as qui, n'a pas qui m'en sait. Donc, il y a 89. Groupe sans souci et ça même la ville danaise en France. De Rosonga.
succès sans souci ngai sans souci koko dia nzongo ok na ba ne bokecho swede tanto kozonga Pangam n'a pas recruté les acteurs. Nous avons déjà eu un solo. Il y a des actrices à Liboso. Il y a mis balé petit météo Mathieu. Dans la MC Nani Mathieu qui sont là comme qui n'a reçoit. Ah bande ko botala la rimité ambiance akil mo va pousser ça la bien na lelia on da moi milinga ko ta no mayo ah toi la baoyo inga quartier la nga yango yo na kolela na sentiment sombre allez na bina na reçoit ndalufar na nani na lokuli na yepe na contacté bango donc groupe ça c'est banang ndengwa na edingwe le catcher edingwe la kana ko soye mutanga edingwe pa bandaka na groupe ça souci ta débit nango la du peuple oh là là edingwe moto na ngenge somo merci d'information pas toi bakate hein napesi président Boveri Mbot na éviter soka ça kaka ya patron as des as ezaki revue yem ta futa penza ba salon la parole du peuple oyo pai ba député ba rawa to beta wa vraiment à titre de rappel na yambi icône et légende ya théâtre congolais il s'agit de Kimbateke Papa Lobé vieux René oh bosala kombo moko ba petit ba pesinga mikolo yo kombo nini api vieux béton donc béton te bandaku peut vendre fou béton à makasi aïe aïe au toucher comme Fachi béton hein talena ata boningisi nde nazalina ata botante nde nazali Fachi béton voilà lova ah vraiment c'est un makasi koza permis na icône c'est pour une première na yamba on émission ça fait 21 ans oyo kenda mikila poto ozongati. Dites-nous un peu, raison nini oyo ememio oye Kishasa oye na yo libela otiki mikila poto bina oya kote musano awa ube koma bon eleko memi ngawa ezanga mabele na nga mboka na ngai navandi trop na mikila bapaya namonaka mboka na bavideo na bino kaka namonaka bino na bavideo esengelaki ngai mbongo naya kobalpe mpo na poto déjà pensionné artiste azwi pension ya mondele donc nakozala nanga na vandi awa mondele akofutama ok naya na baprojet na nga groupe efe vanda te na dévoile nyonso te nazongi mboka nanga baoyiba te nazongi o mutu ya makambo nazongi mboka na mira okosepela na ba 18 heures yo esala groupe 18 heures bana baya basimposa baoya olobi nini bana bakoko bana bakoko balendi bongo yo pena pale boyo esala groupe bongo soki mwana asali nde apatapata kozwa ne gbagba paka ete ne gbagba nani saisai gbagba Siatula, Gbogbo, Videle, Gbogbo, Nani Sus, Sobe, phénomène, Gogo, Nani Sus, Alpha. Alpha na bete Gogo ya moi kolemba po yepe mais ba petit ba masumu teye na bete Balié Sombo Gogo ah Freddy na kobete Gogo ya Freddy na kobete Gogo abeta kabino ya serona alors tout sema ye na kobete Gogo o papa lobe Nicolas a succès la vidéo ça la fali wana ah si yo kobeta Balié Sombo bene Gogo wa ye kuta ko fondé ngasi ko kololeki oli o bandalungwa ngadadia o sepela ngadia za Kishasa FC ngasa nina azawa na mboko na kina travaille na poto 21 ans nazwi pension ya mondele oyo te ya kilo pension ya mondele
Si on a une vanne, ça m'a solo. On a une frappe, force de frappe. Mon Congolais, on va dire que c'est quand on a boqué, il y a une zone ici, ma solo. Oh, Nabi, oh, école ma boqué, naïe. École ma boqué, c'est le show dans le théâtre. Le terrain, comment dire, glissante, hein? Bon, t'es bon, glissante, il y a un film, non, Moussalande. Il y a des gens qui retournent à ma campagne, éviter. Si vous avez des tombis, moi je ne peux pas le faire. C'est la famille. Ton bébé a dit que c'est entre nous. Ok. C'est ça que j'aime. Sans souci, il y a des gens qui représentent Nini vie. Sans souci. Dans le monde théâtral, beaucoup. Pas trop mal, beaucoup. Nous sommes bêtis et l'or, nous avons mis Kanisi, nous avons mis Ming Naye, nous avons mis Denga Jouaka, nous avons mis Denga Nini. Pendant que nous avons fait toujours Gamouan Naye. Pendant que nous avons mis notre bête à jet de scène, des fois. Un grand comédien. Ayoku Fassimananga, bon. Wana Nzambe Kara. L'un ou ceux qui sont ensemble, ils sont pété. Quand vous avez chaque jour, avant il y a ça, il y a tout nanga. Voilà la vérité. Ok. Avant ça, ça, il y a tout nanga. Atatangu, ndenga azwaki Mado, na pese mbote. Mado na biso. Ngai, mutadoso na yeba. Ngai, comment nous allons là? À présenter ngai payé. Et à choix, les deux à quoi m'a abisso. Donc, ça aussi, ngaï. Malgré tout, Kabouana, les gens ont polémique à battre. Té, dans la propre famille, nous avons connu, mais tout ça, la bisso. Au moins, on va sortir salami. Ok. Na Bengissi, Malamou Ayaki. Ok. Voilà. Mais quand même, la carte groupe sans souci de vous Akawana. Organigramme qui était le chef, alors après chef c'est quoi et ça là automatique. Donc le groupe sans souci. Bacté Malamo Benga sans aussi président, vice-président. Oh, automatique. Vous allez la vote, tu ton unité. Quel vote au ça là? Ok. Et ça automatique. Voilà maman chaque fois ça qui a présent. Artiste absolument. Voilà tant on a eu bika parler mon bika ba système. Pardon? Tant on parler mon système. Là voilà. Là vous avez parlé mon maman Chako. Donc après bobota na maman Chako mon amoko. C'est vrai faux. C'était pas je monta ça kufa. Tu me perds personne non mais parce que tu as bobota mon maman. C'est vrai? Non. Sautez pas, je vois papa. Ok, merci. Merci. Je peux répondre à la cimetière dans Bangwa. Il y a sans souci, Chako, Nani, Basé Belé. Il y a Gianni Faye. Gianni, mon petit Franco. Franco. Mon tata, on a la France, Franco. Oh. Quand on a que mariage, il y a pauvre Mangwaou. Non, Abivi aucun hôtel, palais en gros. Dans la salon, chambre en moi. C'est la vérité. Tu n'as pas pu me souiller. Voilà, on a quoi les balles dans la brine. La brine. Ok. Ok. Ouais, petit nanga. Mais tant que Gianni a fallu pour quitter la France. Tu as quitté la France. C'est émotionnel, j'ai beaucoup pleuré dans le dag, donc. Autant de vous en avez. Tu bêtes là, et donc on a bêta via quartier. On a la poteau. Là on vient à moi, ouais, Pierrot. Nani, Franco, Gianni. Tu rejoins une petite danseuse, danseuse à Kofi, Miss Mongo.
aki mwasi na ye nga siko makango na ye sikoyo mwasi akosala jani ke nga via quartier tika oh baoyo vive baoyo tozali pa petit na nga Gisèle Manzela omoni William Pidi famille api nyonso vieille na terrain place akoli yango mais toujours ke bino bacomédien so boke mikili ya poto en tout cas ezala quoi cimetière na bino bon oyo po bando kenda poto c'est comme si cimetière pena enterré cimetière muta tobosa nyomba la mort tosala ba vidéo na ba loka TikTok ebimi osala moi place mongo sale vidéo eleki cimetière ndenge mbayo na groupe osala cimetière mutakufi ala mkazo ezala cimetière te emploi du temps kuna tokunda koluka boluki donc so okoti trop caillou donc esprit pe ya boulot eza mutu il fait ça là OK trop caillou okoluka pa la famille entre temps doka ba TikTok ebimi osala mo eloko no bwaki kombo etambola kaka quoi mais sikoyo yango naali cimetière nakufa naali groupe papa lobe international doucement bakala te doucement ezonga so na bando kaka bando robina ti doucement ozona ngo doucement camarade de dingwe na robeta ba na pochette à pembe so na tiebo na memi bokei na tiki yo ngam na lobi te yem talobi abi azai camarade de dingwe comprenez bien la tout que avec ta mouchoir alors ça beti bokei voilà te dans ko ngo tana ke yo mira na azali biloko ya idi sala donc nde ça na ye mobimba biso ba bala sango catholique biloko to si barate père nanga lobaki kisi mwasi ya motu biloko mibale wana donc nakola la principe wana voilà nayambi icône pe légende ya théâtre populaire et cinéma ya Congo. Il s'agit de Papa Kimbanseke ya René Papa Lobé yomo baksa vieux béton alobi ayenaki aye kozonga na masolo ya théâtre na masolo ya maboke bokeba parce que alobi kaye na esprit ya mucho yingwe bokeba théâtre ezonga elengi nini yo zo reprocher na théâtre na biso bino boa musika tabu biso ali ato mona bien te bino boza musika tango ta ba théâtre na biso lelo yo cinéma congolais nde yo salama o reprocher nini tena pesa nanu mbote et pas papa social et dit iyeli papa social nyamane kila papa social na mabele quoi théâtre honorable Lézer excellent Eliezer Tambwe Mama Kelly voisin azongi na Kinshasa masolo zongi Mama Kelly voisin azongi Kinshasa masolo zongi mama on appelle ça mbote masolo zongi voilà qu'on est question nangai bon théâtre étant kolo maboke kolo masolo nako sepela pour ma petit pas ça la continuité et non recouvité ok donc maintenant on sait la caractère ma banque alien là c'est bon dans le la mira nataka na banini na ba biloko nini ba réseaux sociaux na monaka bato bakosala bien
bato mosusu mpe bakosala bien te. Donc motu nde nakomi star, un star mpo oriente ye mpenza ya mpasi, surtout na monde ya réseaux sociaux. Tuna bato nyonso baleka na groupe nanga so natangeli yo bakoma bagrand sikoyo. Nous c'est la discipline. Papa Koba, Maman Loso, Petit Onani, Vie de loin, Tatuka Lombo, Ezoka, Mia, Badeta Force. Donc, Bana Bungo Presse, Baibara, Jidodo, discipline. Mama Viokele. Ok. Parce belé. Donc, bango ba okima pas discipline. Donc, et là on sent que la tête un peu la discipline. On rappelle monde dans le commis sans libanga, on les athées, il y a on est vraiment ça là. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Na bathème na bangonde ba osala ndo mona avance mes ali bathème ezaka bathème on tout ça muta osala ndenge na ye mais là on a remarqué mingi na ba pièce na on a ba traiter des sujets malamment ma pièce bien na on monde donc ngai lignée wana jamais sujet moko vous savez en pièce. Et pour pas que ça tant tourne dans tableau. Au moins dès que tu reçois là, c'est que ça va rendre ça. Dès que tu reçois là, mais son basu et l'homme kuna. A rejoindre là, carrément et on a dit ça que biso peut aussi tu avancer dans ma solo. Dans ma solo, ah. On comprend? Ah non, comme ça. Jamais ma raison que ça soit mire na ngana yo. Tableau moulaï. Déjà le coin un petit bazou tableau en ngana toso. Tant bah un tableau bah qui est pas à Pierrot na Yves Pan. Dans tant bah on va baser sur la tableau là tous. Là ça marche. Dans ma solo c'est comme si ça marche. Et c'est à quitter tam sur comme 6 minutes. On sauter qu'il faut si là. Faut pas supposer que c'est si là qui. Bien mon ndenge bo sola boyebi ke bo soisa bo ndenge bo sola bo sali kaka ke bo comme na finition wana. OK. Tant ba okende kuna na montage oui. Tant ba okende tableau mususu papa tant ba kozonga awa ezelo mususu. Ba kozonga sa bisote. OK. Donc des sujets à la bon, na éviter parce que ba ndenge na bango bon.
biso tanga na biso ba inate lève biso na ina ndenge wana c'est ça biso bato maboke donc bato bakoganga neti na match te o maboke dans bato maboke zwa bino yokuwa bato ngo bato makelele to koma makele ya bien te bakozongola bato me stress ya solo mais soka extrait ya neti tata passé mpo na pièce ezaki ebele la voix ezali mpenza erandaki biso service ya bien te mpo bapièce nyonso ezalaka te etikaka mo extrait wana baenregistra lomona bamangobo fusion tala bazwaka extrait ya fusion wana ozali ta fusion wana kaka ngaka babuni ah bon kaka te nga moto babuni nga moto mona mangobo bon sikoyo ngai eloko nanga ezalaka bien mpo soki ozwi likani nayebisaki tout à l'heure avec président Masungu soki ozwi likanisi okovandisa yango te omemeli moninga soki asepeli yango ok avancement mosala c'est bon mpo na biso nyonso soki mpe bango baboyaki elinga kotinda nga nake elikwa moto mosusu me nga vision nanga ezalaki fo tosala na groupe yangobo ntango epe amoni ke eza avantage ya bibo nzela ya polele topeti biloko ndenge yo ba biloko topeti biloko donc maboka eza nde il faut beta biloko basantie matiko donc na bapièce na biso ya lelo c'est comme si bastress ezolongo bato menda te donc ekomi moto avande filme donc histoire okomprendre oyebi pourquoi groupe salongo bakojue kitoko ekomai modèle ya génération wana mais baza kozonga na groupe nzoyo mpo bazwa batere na biso basekisaka oyebi pourquoi mpo na show te bakoko dia nzombo babipendu mama nzita da bazwi groupe nzoyi bayi nango mbala moko aoza batere na biso mpona kochauffe bongo monaki te dialogue contre sans souci dialogue contre sans souci daka sombo ayo sans souci acteur na biso ok nous c'est le show papa poedi ate ya sa groupe ndenge bakwedi mpe ya sona bakomaki na bakochange banini mpo biso oyaki na moto te mwa biloko ezalaka nécessaire ya kobwaka mwa batie tumba zazu badeprene baye na badelapante mpona biso tochauffaki la nostalgie nde toza na nostalgie awa na Kinshasa bato ebele bayebi masolo te kaya tokobeta masolo te yo moto ozalaka na baréunion na bino si un problème so likambo okoyi na mboka okomedi mwa akufi osoboboyo o NTPC moto asalaka yango da Kimanteke o NTPC Kimanteke aconfirme nga alobi ke non il avait l'idée abengi moninga na ye apropose ye moninga na ye aprouye esalami mpe afélicité moninga na président Masumu donc tika biloko wana il n'y a pas match déjà vérité bimi lelo donc otika président Masumu calme basalaki nini mon sikoyo basalaki oti nanga sikoyo leki nanga kaka nga leki nanga ma yo sikoyo ozongisanga ta naloba o mira bino mabe na bino bolingi polémique nanga natie polémique te nalobi na ngai ndeko bandeko nayekozoka polémique ya nini tika toza baartiste nalobi nini nalobi nini todefendre mosala sikoyo nga naye mpola mbeta bato bigogo go lokazela papa aloba ye go lokazela papa aloba ye ntango ya ntango bakoma bata abeta mutu boye go mutu beta nga nalobi nasali polémique sikomoni yo bosala polémique natie peti nanga Gabri Mbote mwana moko malamu Gabri Ifinda Gabri Ifinda petit moko bien voilà lelo yo zonga so mokila historique un peu bosala ndenge na groupe na quels sont les artistes comédiens bazalaki na groupe Nzoyi et puis na ba o bazalaki na groupe Salom beta sumo Salom pour ito le consistant makasi ya na ndenge olobi que non c'est grâce à groupe Nzoyi nde boyaki ko tia impulsion na groupe Salongo lelo ba non ko changer ba groupe Salongo eza groupe ya télévision ouais bino zaki ya radio ba marka
histoire na bango bajouaka ndenge bajouaka bango ezalaki télévision bazalaki mpenza classique. Biso tozalaki comique, différence na biso ezalaki yango wana yango biso bakozwa bato na biso mpona kotia mwa ntunga côté na bango. Par exemple là, sans souci contre Diallo. Sans aussi acteur à banane. Il y a comme ça. Voilà. Bah na question na ngapi yana tuni na lobi ke ba comédien nini bazaka ya groupe Nzoi. Oyo koko bisa biso bato musu ba ebité ba yeba. Toza na Papa Nsakala. Ya Johnny Mutakala. Oh bakufa. Nyonso en général. Bansengo Teko Danzenza, Mambri Koko, Koko Dianzombo, Epenge, Sangafofé, ouais, côté Mibali, Mosabou, le patron Mosabou, na Suisse tapé Sembo, Mabi Pendo. Tellement on l'ouvre Mibali. Ah ok. Mibali on dirait Bangwana. Tu es là. Na peut-être na biso pe chora ya ko ça va toza na nani ba kulunga penza Pembele Mavila et puis ba Bipendu ba ye Nzita Souké Ibanga Naboka Amaboka la tire a continué toujours dans mon salon hein oui dans la famille dans la carte c'est ça hein? Oui majorité bango na tangu maman Nzita bayaka na maman Bipendu na maman Bipendu bita histoire moko et ce qui sanga makasi mko bakuyaka na plateau na radio pour basala bo retenir bango ozalaka wana na musala kwa luko bayaka première fois ba jouer tout ozalaka wana iso ngala ko betelo yo tala landa iso ngala ko betela yo ba iso ya ba grimace papa mona mutu a danser te landa iso ngala ko betela ngala ko betelo iso nga dirigeant groupe Nzoi et ça la polémique te ça histoire mutu likambo sali nga dirigeant yoka nanu bato baye tango ngaza dirigeant eza Bipendu Nzita sans souci Epenge nani Ibanga na Souké na ba petit chora bato ngala dirigeant mukolango za inde ni tango bayaki bango mibale na ça do background ba sous soki balakisaka mokonzi soki aye na motu balakise pa dirigeant mza kodirige bon akoyaka bapamba moko abandi tozaka mpe baréaliste donc motu ayekaka mbala moko abandi ale motu nyonso abandaka na zéro motu nyonso abandaka na zéro ngai abandaki na zéro pembe na vivie maboke ntina komi ndenge na komi boye donc motu nyonso abandaka zéro sa osi abandaki na zéro na groupe Nzoi aye komata Babipendu bavandaki na zéro bamati na groupe Nzoi tant boza osala mosala na bino kala boza kosala répétition oui kasi en pleine répétition ntango baye Bipendu na Nzita bacamarade yoka lisusu bien wana baconcert na ngai Nzita personne bakufa baya le même jour bamaster baprésente nga bango étant dirigeant batino bango natuni bango na bina bango ke bosala neti bambanda mibale bokutani mpona zwa idée na bino basali voie normale ngai siko na ngai vision na ngai eza naza plus besoin ya bato ya baksa ya bamangala déformé lokola yo lobi oza moluba il faut betelanga lingala baluba ngam na loba malgré azaki moluba ngam na loba ndenge wana Nzita malgré azaki mokongo ngamu na loba ndenge wana natie mai na moto te na koloba lelo bakoma bagra ya plaisir na biso nyonso
oyo ondima ndimi ondima te histoire eza histoire na question na po lelo tozomona nazo participer na ba tournage ba comédien mususu ba comédien mususu balekaka na ba soko ye nzonzi bakendaka mbala moko briefing papa moko ba jouer yango ça le kufi répétition ça nécessaire ata ya jour moko pour à travers répétition on compte sa mayele on comprend chaque heure moi ma kanise roya ya dengwala moi ma kanise roya c'est comme ça répétition nécessaire on va ça répétition te ba quoi profit ba pro c'est bon mais répétition nécessaire nga pesa répétition nécessaire na bana na onyoso babima to mona moi na tête à force personnel avait participé comme des moumouné na mboka oyo tango akufaka nous croit peut-être yoko kita mais ni sala yoko kita chasati le problème wana moi nanga au moins biso zaka atofa na la poto tozanga na ba séjour moko déterminé aux séjour à libella mais passeport ça na ba durée ce qui dirait ningo koka il faut qu'on dise ça qu'on renouveler ba pesa yo passeport c'est la passeport tant on a renouvelé passeport là c'est là delta kouf donc ça ndenge ni mukande ça na immigration siko donc faut c'est là ti tant mukande ko bima au bandel makamuna c'est ça. Voilà, en tout cas, Nazali Awa, na comédien Kimba Tseke, toujours que solo na ye, surtout makambo tali masolo ya théâtre, Azali Konambo Kawe Bato ba yebiete, il serait beau découvrir que surtout beto histoire oyo ça capable beau découvrir mut oyo Azali parmi ba comédien oyo babanda masolo makambo lelo nde koma papa oyo fondation nga muta ko contacter makambo ya théâtre populaire jamais de la vie. Na yebisio mira l'émission non jamais de la vie théâtre populaire maboki nenga donc na yebi donc il y a cité bokoya ko suka à la fois ça pour la promotion à partir de la promotion na koyeba bana na mona bango tout ndenge baya bango tout ndenge baya mais de ta face tango ayi tango fakibutango est-ce que qui rend déjà fils na famille na bana wana ko bana bayaka na mama yaka na ndako oh l'homme to zenga na bango wa famille nanga bayaka bayaka mama dia sa Laurence ma président Laurence azawana moi na liboso champion to yene wana oyo poussa biso oye moi na liboso président Laurence moi na imbale Rebecca Molinga azana yatika na Londres Eugénie Molinga azana Angola Petit Jean Molinga yekuta ko yakala mingi te azana atika na Londres bakata oya et puis naiki na Christelle Molinga to ali na yawa et puis moi na suka autre dimanche de mariage na ye voilà aza conseiller spirituel nanga Rabbi Molinga donc bana 7 bakoko 18 oh là là bravo beaucoup ndanga tango nazala bomoi na koloba oyo vieux béton bakunda tango za bomoi elaxini bongo banda 70 ans na bana musalo tisiko na yakaka penzo to makasi pe na bina ko beta baleki nyoso bigogo mais quelque part au monte tango bakunda lo moyo au sala veut dire na lia lero o lia lero bon regardez biloko viens là simara lo baki alors tant naza bomo yango bokunda ngai donc na lia po ni bino ba comédien mikubo komika ke bokundanga tant naza bomoyi bo pesanga na lia tant naza bomoyi mais oui mais bandaka boza lo bango te c'est quoi juste parce que nga papa nga fois alela gipe nani masasi ka bamba yepe alela ki nzamba sungi azui parcelle bravo les andenge wana masumpe azolela o anniversaire na ngai bapesinga cadeau te anniversaire mukasutani nga te bokundanga ta za bomoyi c'est quoi juste parce que tant mona bana biso tant famille tant kotika là les abandonné
ntina nango yango wana nazwi navandisi famille nanga ata nakei babia au souvenir ya mosala papa asalaki na yo après 21 ans ozalaki na mboka te ofanda yo pe théâtre lisusu te nayebi so ndenge wana bongo bigogo oyoka wana bigogo ya solo bigogo ya solo te eza nini donc nazwi sasa nazwi sasa yaka yo olengi nga succès mpo ya migo non ou bien sobe peti olengi nga succès mpo ya migo ou bien vidéo mwana nga bon non na mosala nde bakomona papa alobeki maseki Kinshasa mboka wana bolinga te tokobina dusema bolinga mouchoir edingwe Mbadi en tout cas pour comprendre Mirankiam vous savez qui na Kinshasa au télévision na babala tout ça ba générique na biso o ezanga ate ratate hein mai oyo koto ngongo oyo koto ma papa toto bamba parce que mboka na biso moi pas ses alliés peuple eza ko se débrier ba salaire malonga te ya mo population ba continue ko débrier bana ba otanga super malgré que gouvernement tient enseignement fêlé mais lelo to mona bana mingi bazana nzela ba se débrier pour famille lia pour lia ya bozo yo kala kata émission na biso makelele bang ka bo comprendre biso qui chata générique wana ezanga raté wala pesi Lorette wana mère makambo Lorette Kuba appelle petit Gisèle Manzela mbote sur le traitement d'habillement et divers tout awa na bandal formation ko yawa ko mela mo lo mali lo ngala mela mo Bavaria nanga sipotenga mali yo gérer la petite nanga rombo quoi na mela yo ndo bako mela ote yo moko ngala mela nanga mo Bavaria nanga na mela et ça nga bien bana ba on émission na za gérer qui na mo la betaka yo o bango bordir o lo bango te mira polémique ngala ngam polémique j'ai atteint déjà l'âge déjà 26 ans déjà na musala o ya chronique théâtre pe expérience na musala toka kimia lelo yo s'il faut dire un mot na musala na biso à la Congo ba comédien séparation quota division quota boza wana na musika bomona pe boyokaka s'il faut dire un mot olobani ça c'est normal d'air bah c'est pas dans le jamais yo yoka ngala sans souci nazo na exemple ngala sans souci ngamu na zui boy mais to kabwani sans satika na groupe na ke libanda osoka ngala na ko bela des groupes d'anga jamais de la vie tout ça toujours en bon terme bana ko ba témoigner katangu papa zala ki so ba kutani ka boni bana azu 50 pesi bango moi 100 pesi bango c'est ça l'amour so ko moni bit ya bouli ya création association eza yango wana to sangana bon on a évité wana il faut to so na ba président Massoumne Lombe pas on diriger association on diriger la comédien faut avoir la capacité ya kubuma moto ah bon obligé ah bon obligé non obligé dans le cas où mais les andés siko bango nde ba tête ne moto ba lina ba kubuma moto wana te obligé oh là là papa moto moko te aleki l'état na makasi na moko na sa mokili ali bule kaka nake musika icône alobi ke bule kaka même sauf vérité donc pe na bule kaka que l'état ali l'état auto confirmer auto confirmer pena que ba dirigeant ba diriger bien te ou comment na lobby
na bandeli. Ok. Mutu moko taleki l'état na force. Il fallait normalement bato ba DG ba comédien faut ça nini. Faut pas ça pas buma moto wana. Il faut buma moto. Oh. Bon bien, tango ezaka musicien sali nzembo. Censé payer na bango. L'état. Ah donc na lobby kaka comédien na lobby kaka wana peut-être faut pas censurer ba pièce ba censurer conflit wana na lobby kaka doucement ana ba oyo awa ba oyo oyo salanga na mabele mame bandal tika deux fois bandal c'est Paris na moi petit Richard Luko qui aza wapi voilà, tokomi na terme ya émission na biso. Merci na babolanda ki biso. Namba ki pona bino la te comédien qui mbanteke Papa Lobé ya René Béton. Ah, vieux béton, béton c'est le président. Vieux béton. Vieux béton. Voilà. Mais émission ayo, merci ndenge opesi opportunité. Ya ko sala émission na mabele mame. Voilà. Na baoyo na komona Inga Tumba Tulundi nini Lubumbashi la Simalanga Dimbaboma Dekani Bwete Siribu Kaka Lubaki Tiki Mondo Tonde koto na komona Mbidi Bafwasende Amerika Savubu. Merci na peso merci. Mais nazaka na slogan na ngafa na silisa. Ye na pesa ke mbote bo. Ko ngal to sala boy. Ngal to sala boy. Na bande l'émission aloba na ngawa. O précisaki. Obi que non, oza ko ça na OZRT dans les temps radio diffusion. Oza ki bongo côté preneur de son. Au PVA. Ah bah non là. Oza côté na preneur de son. Technicien preneur de son. Voilà. Et alors, na lingala onzela masini. Onzela masini. Onzela masini. Nazo tikela yo, yo mto désannoncer émission. On peut sa numéro na yo, muta pour ça contacter yo, na mabanga na yo kobwaka, na banyoso kosa osala. Yo mto otika comme journaliste. Merci aux amis na prise de vie taki bongo Pierrot Lembinga. Papa Masumu ali chakanga na bisa yo ke azolukelo mwasi ko bala. Po Makamo c'est à H Nayote. Merci beaucoup à directeur Ivipan. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt dans Tikemino. Papa Lobé, il a des annonces émissions. Aza un message à repérer tapé. Générique qui n'a pas et vous en gâtez. Merci beaucoup. Ya solo bandeko batikeli dans la salle des annonces. Wana mimoni neti tant on a lancé na radio, na représenter émission Mituna pe Biano. Na bosengi mindude ye mbote na bino esengo mingi na tikeli bino mira tikeli nga apesi occasion nord naloba oya bino ikoni ya mboka qui pensait que Papa Lobé vieux béton 21 ans d'absence na koi awa mira meminga kaka na mabele na nga na baoyo chez Gisèle Manzela, hein, mon thème ya Alain et Willy Api. Na sepeli malgré la pesingai bonjour déjà yoka la quartier là s'est retrouvé la quartier là. Merci mingi na ye awa la projet groupe Zonga. Groupe Papa Lobé international. Oh boyebi ndenge na ningisaki mboka na doucement. Donc na zongeli na idéologie wana. Mouchoir ediko tinga mouchoir. N'est-ce pas babete na ndenga catholique. Oh ngai nani bigogo. Nako zonga na nzela pat poko sepela. Na zongisa théâtre na ambiance ya bale. Ndenge bat na ina zongisa théâtre. Oh baza na posa na ngai numéro na ngai ya Kinshasa yango 099 554
99 51 099 554 99 51. Il y a Londres Ali, au code plus 44 78 269 83 plus 44 78 269 83. On a WhatsApp. Mbote na batu nyonso balandi ngai. Papa Bone Edi Yeli Yonde papa social bambote na trop na petit na Dabri mwana moko malamu na Chico bango de ba ifanda ba moko malamu na pesi ba na ngani sombote ko ba number 1 champion Molinga Laurence Molinga Rebecca Molinga Eugénie Molinga Petit Jean Molinga Midle Sex Boy Christelle Molinga toali na ya toaki na ye na nani pasteur la biso mwana nga suka Rabbi Moninga, Rabbi Moninga, évangéliste, bientôt au bala. Nabakoko nanga Dendi Kambai Moninga, Kecha Moninga, Dorcas Moninga, Christella Moninga. Donc c'est belé, Chris Moninga, Daniel Moninga, garde corps d'anga. Donc c'est la grande famille. La PSI Mama Fondation Mbote Adi Mapouya Yende Mama Fondation la CPL Mingi bientôt avec nous c'est bon Carabou. Merci beaucoup. Oyebi papa oyebi motema. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Oyebi papa, oyebi motema. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Oyebi papa, oyebi motema. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Yahweh, oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Papa, nyonso ekoma kosalema. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Mwasi na bala na mbongo lelo asinginga divorce. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Amobali na bala kunzambe lelo abetinga makofi. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Nabana na bota batininga na omdeveya utakuchela motema izakaka Yesu. Oyebi papa, oyebi motema. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Oyebi papa. Oyebi papa, ozalaka na yo na raison. Maudit soit
solution. Abraham Abengakio, je vais gérer le